Liwa ya Machuda Mandangi epesi biso pasi pe mawa. Tolanda nini elekaki. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Tenu Merveille licencié. Alors, toye awa pona ko informer bandeko mingi ou bazana libanda. Babengi nga, bakomeli nga, bati ba message ya ndenge na ndenge, voire même na ba page misusu pe oyo et publié sur référencement ya matanga ya Machuda Mandangi oyo atiki biso mokolo ya lundi. Donc lundi, par rapport à la date, il a les 5 janvier. Alors, ni yote kole kabande kunangai. Machuda Mandangi mesen ya munene. C'est là eko abotama na yolo. Bipai wapi oye a zwaki initiative abandi kokola kino na batamoko boye comme tout le monde a se déplaçaki akendaki na mboka ya Angola. Mboka Angola ya kendaki iza Angola lelo te bandeko na ngai. Angola o Machuda Mandangi akendaki izaki Angola o ndenge makomi lobi na biso na Bible que apesa bato na ya possession na kana mabele oyo miel pe miliki ekulaka. Machuda Mandangi akomi na Angola bazaki ye na grand frère na kombo ya Shérif pe à son âme. D'abord tout le bel liboso moke sur Shérif boza pété après tozongela makambo Machuda Mandangi. Grand frère na Shérif na kati Angola azalaki référence ya munene. Malgré que kombo ne bandai kotanga mamuke par rapport Machuda Mandangi, mais selon ba eko ezalaki nazalaki le plus boss de la famille, voire même plus que Yemoko Machuda Mandangi. Père Nabiso Shérif a été rotika biso na 2021, puis à son âme, azalaki producteur. Il y a une chanteuse na kati Angola na kombo ya Irma. Tuinga Irma Sophia Irma. Azalaki na CP ya production ya Yemoko Shérif. À part ça, bane ko kababa mbongo régulièrement, asunga kabatu, donc azaba faire rebele, voire même azaki na pompe essence ou azaki na référence na côté à ma bord, avec ko bengango Shérif. Yende mutasala qui était famille ezala baptisé, yende asala qui leki na Machuda Mandangi akoma ba moyen, yende a faire lança qui leki na na ba business, o lelope akoma référence ya batu o ba baptisa. Carrière na bango, na peu de moyens et puis bah avançant. Tout le monde a l'hypothèse au batu bande kubenga yi na kombo bande kubenga. Oh non, mutu ya kisi muta solo ka tout ça. Bande kona ngai. Est-ce que na mukili oyo mutu pose un bongo il faut ka mbongo akisi. Boza pété s'il vous plaît. Izali kaka moi et surtout au sala. Ceux qui mutu azo souffrir, j'aime balobaki azana mbongo a souffrance. Ceux qui ont avancé et communiqué mutu oyo azana kisi ya mbongo finalement. Grand frère na Shérif azali tout minene. Bon, je mon moyen quoi. Et donc beau, élégant, kolata tellement kitoko. Moi j'ai pas eu l'occasion de le voir en face. N'a pas l'occasion de monande Machuda Mandangi pe à son âme na mabord. Un homme, ce côté Machuda Mandangi na ko sabinote un homme simple. Machuda Mandangi un homme simple na sabino ko pola na kombo wana te oyo ba musicien ba tete onde ko boa kaibu kanisa te kaza munene lokola to ba lokola ba didi kinwani ni bazalaka ba pour ce soin lokola ve atika biso a pepe à son âme vie Cardozo Mwamba les biguettes congolais di bazalaka ba aspa makasi bongo na ba kombo. Machuda Mandangi azalaki simple poso normal même sur le temps la kilos na ye soki événement eza na quartier Machuda Mandangi a contribué. Soki muta kufi na quartier azo contribué. Kovanda na mabatanga, kolana ba matanga ya bato quartier. Vraiment ils étaient que pour akufi ndeto banda koloba ou to koke koloba. Mais vina biso Machuda Mandangi atiki histoire ya makasi na kati Angola surtout na communauté oyo bazalaka na mabord. Bato ba confondaka mabord eza communauté ezali quartier na kati Angola. Mabord ezali quartier na kati Angola. Place oyo parmi ba zone oyo toloba lingala ibande koloba makasi. Mais yango te mutu koki kolongola option que il y avait aussi des Angolais. Lingala ibande koloba tellement makasi na mabord wana mais moi j'ai eu de gens
o ba botami na mabord ba koli na mabord so ba balinga lozo kamwa mais so pe bazo ba portugais yo moko zo kamwa ngo makasi. Donc Machuda Mandangi avant na zone wana à bâtir ba maison. Donc azalaki vraiment de le boss ya solo. Malgré que son grand frère était à côté d'un monde en mois tôt, à côté d'un mois avant, à Fongola ba biloko belé, ba activité belé na ndako na étage, à couleur verte, neti takimbango quoi. Mais au moins bon, même pas en puissance na épée à shérif, il y a ma one, c'est ma pétrangole, si je me souviens encore, la couleur verte. Machuda Mandangi relation na ye na batu ya théâtre. C'est pas que Machuda Mandangi ane ko kende koluka batu ya théâtre. Batu ya théâtre ba baidaki ko kende koluka Machuda Mandangi. Pourquoi? Ba ibaki ki Machuda Mandangi azalaki papa moko ou soit un homme bien libéral, simple, sympa, ko kamba mbongo, ko sunga batu. Yango bato théâtre bandaki ko kendi. Miso kende na option ko beta matolo, mais miso kende na option ki ba kende ko senga bisungi appuyer bango. Oui, appuyer bango na ndenge nyonso to. Ba musicien idem. Ko kende pa ba musicien, ko sunga ba musicien, ko solo ba musicien ba yeba ki do azaki vraiment reconnu na quartier. Na balabala, na communauté angolaise, où il y a la côté, il y a Mangala Makasi, Mabor, Pétrangole, quoi encore? Mabor, Pétrangole, Congolais, Kwanza, hein? Bah, côté où on a nion, surtout à Golfe d'Auge, bah, côté où on a nion, surtout à Palanca. Ils ont référence à Makasi, Oyo, fait la mission de Mandangi, Azalaki, renommé. Tango akufi na koti na ba page ya ba angolais na muni ba angolais ndenge bazo lelayi. Non mais c'est ni boss Machuda Mandangi moré ndenge ba angolais ba muku baza ko lelayi. Donc ils a vraiment pas si makasi. Alors eloko causé mort na ye en attendant par rapport au message autouti kozwa. Machuda Mandangi il y avait un temps oyo abandaki kobela lokola malade se kota na nzoto ikoti na nzoto malé me mutakanisi peut-être soit une aspirer une novalgie na kobika maladi mingi ezalaka ba mikonzi ezalaka toujours compliqué maladi ya bato mbongo mingi ezalaka toujours très compliqué. Machuda Mandangi abandi kobela kombo na ye so totali bien ça fait vraiment un bon temps comme on était en marali sous-souté comme on est autant avant ni na côté artistique, ni na côté communautaire. Donc, on est autant en mingiti, mais au bazar qui na boîte, bah comprenez qu'il y avait quelque chose qui est autant de la bienté. Alors, bah tu vois qui option n'a pas ce qui bazar qui délicondi à famille. Quand on fait un aïe, on fait en 2021 pays à Sodam, papa biso shérif. On fait à Paris, en France. Maintenant, ils allaient et les cas qui courent dans Machuda Mandangi. Il y avait des gens qui ont beaucoup pleuré pour une disparition éternelle. Tout le bongo, il y a mécène, il y a Machuda Mandangi. Abandaki kobela abeli so hotel ba photo ba image bo mo na ndenge na ye état de santé ya moto normal et cause à la voité. Na polo na ya rouge. Machuda Mandangi abeli alimwe na scène. Côté musique alimwe, côté théâtre alimwe. On doit éviter sur les alaki que abandaki kobomba mbongo na ye po akoponaki ki côté ba artiste. Ba civile mbongo ou soit ande kobela moyen les sous à la communication na ba artiste ezalaki ti. Comme plusieurs artistes baza ba ingrat. Monde artistique ba ingratitude eza vraiment mingi. Et beli balobela li suyete, balanda pe li suyete, baluka pe li suyete. Donc asufaka kaye moko ba bosani ke lobito lobi kuna apesa ki bango be mbongo baliaki. Parce que beli bakenda Angola to yi ba sengo bwe ba star congolais bakenda ki Angola. Non ba théâtre ba tunzingi ba mama Kalunga ba Gabriel. Ba monsieur ba vie de loin. Ba bidi. O kuta tikala na Angola donc bazalaki telmi beli bakenda Angola. Pe asona me miraesa. Bakendaki tellement ebele misu batikalaki kuna ba mama via misu bazongaki. Alors Machuda Mandangi asungaki ba artiste makasi
makasi ya makasi. Vraiment dispersion espèce biso pasi pe mawa cause malade na ye tozo information na source tozo ntsate nyonso tokotia comme ba obsèque na ye mabaliwa na ye bande cause pété boyo kaka bolandaka yango beaucoup de information vrai au bino boyebaki na noté boyo kabiyokela ti s'il vous plaît. Na kati ya Luanda azaye moko te ba baron bazakuna oyo batanga marato biso baza bangolais biso baza bango ba congolais ba koli na Angola donc c'est ça toza na bato lokola ba Coliville je pense que matanga OP aza ozelela toza ba Paul Tudilu donc bato basimba la communauté congolaise to communauté ya lingala na Angola bango baza wana nani yo ya Mathieu 77. Donc il y a des gens oyo baza vraiment kuna bazali olela liés ensemble. Puis tu regardes sur la matière mususu to wa kopesa sous précision mususu par rapport à mort oyo pesi bato pasi makasi. Merci beaucoup, abonnez-vous, partagez, likez, aimons le vidéo. Nyon surtout dans la chaîne Abisso Denis Merveille licencié pour bozanga ata eloko moko te. Merci beaucoup Nabadi tout Bolanda Rabisso ton milipe pourquoi. Merci beaucoup na volonté Volking. Petite Morobo est très cool. Merci na Laure Makoua. Petite Morobo est bien pe. Pe Makambo est bien ezali. Donc bientôt Bolanda Rabisso ton milipe pourquoi. Je vous salue vraiment que Dieu nous bénisse tous. Bye.